Pasteur Vasilo, I'm very sorry. Namba kambonyoso ekomelio. Mais chaque fois na lobaga ke effet glisse bolingo ezala. Soki bolingo ezate ndozo mona ba problème ezokomela biso. Vasilo moyebi ke nalingaga yo mingi. Mais kobosa na teke yo otekelanga fréquence ya mopepe. Ti lelo nazo problème na bandimi ebele à cause ya 20 000 wana na pesa kiyo to eko retrouver que fréquence oyo tekelanga ezalaki ya mopepe. Ti lelo bandimi na batu wana nazaga na problème wango wa pesa nga mbongo wana ya fréquence. Pour elle tozwa ki fréquence wana toko makuna ezalaga te. Fréquence ezalaga te. Na meki kotinda batu na bureau na yo baboya ko yamba bango. Na tindi ba avocat baboya ko yamba bango. Ti lelo na koma problème na bandi. Soki biso moko le kwa ba pasteur tuzo sala na makambo ya boy. Ti lelo ba décharge eza na bureau na nga. Ba décharge na carte électeur na yo nyonso ba photocopie tout. Nyonso na zana ngona kati ya farde. Vasilo myo mutote ya biso sanctification totika masumu nga baraka mugisha na lobi Vasilo. Eloko na osenga yo nga na lingi mbongo na nga ezonga. Julo kozwa mbongo na ngai opesinga na koleka na page na nga na lobi ba na nzambe boyoka. Nazana pasteur Vasilo awa uti kopesa nga mbongo na nga ya ngoyo nazana problème na ye lisusu te. Bakanganga na braza pe nazobima na braza Vasilo mtokutana na beach. Osala neti otikala komona ngai te oleki kuna osali neti tokutani vraiment binya nazo kota yo pozo kota osala neti otikala komona ngai te. Mais avant na kenda braza to utaki kosala marché wana ya $20 000. Bande ko balingana eloko ezokomela biso na église bolingo ya Kristo ezate tolingana pete mokili bayebake toza ye ngai eloko na kosenga yo ndeko na ngai oza ndeko na nga vraiment nakoma na problème munene eza mbongo ebele nakokotika yango kai kenda ka bongo te ezalaki mbongo bato bapesi po tosala chaîne en tout cas eloko nga na osenga Vasilo soko komona message oyo nazana posa mbongo wana pona minito bato wana batomboka mabe ba décharge nyonso eza a nga na boya komema likambo na justice po ekobima ndenge nini pasteur amema pasteur na justice ndo monita onyonso na vanda. Pasteur Vasilo, I'm very sorry. Namba kambonyoso ekomelio. Mais chaque fois na lobaga ke effet glisse bolingo ezala. Soki bolingo ezate ndozo mona ba problème ezokomela biso. Vasilo moyebi ke nalingaga yo mingi. Mais kobosa na teke yo otekelanga fréquence ya mopepe. Ti lelo nazo problème na bandimi ebele à cause ya 20 000 wana na pesa kiyo to eko retrouver que fréquence oyo tekelanga ezalaki ya mopepe. Ti lelo bandimi na batu wana nazaga na problème wango wa pesa mbongo wana ya fréquence. Pour elle tozwa ki fréquence wana toko makuna ezalaga te. Fréquence ezalaga te. Na meki kotinda batu na bureau na yo baboya ko yamba bango. Na tindi ba avocat baboya ko yamba bango. Ti lelo na koma problème na bandi. Soki biso moko le kwa ba pasteur tuzo sala na makambo ya boy. Ti lelo ba décharge eza na bureau na nga. Ba décharge na carte électeur na yo nyonso ba photocopie tout. Nyonso na zana ngona kati ya farde. Vasilo myo mutote ya biso sanctification totika masumu nga baraka mugisha na lobi Vasilo. Eloko na osenga yo nga na lingi mbongo na nga ezonga. Julo kozwa mbongo na ngai opesinga na koleka na page na nga na lobi ba na nzambe boyoka. Nazana pasteur Vasilo awa uti kopesa nga mbongo na nga ya ngoyo nazana problème na ye lisusu te. Bakanganga na braza pe nazobima na braza Vasilo mtokutana na beach. Osala neti otikala komona ngai te oleki kuna osali neti tokutani vraiment binya nazo kota yo pozo kota osala neti otikala komona ngai te. Mais avant na kenda braza to utaki kosala marché wana ya $20 000.
bandeko balingana eloko ezokomela biso na église bolingo ya Kristo ezate tolingana pete mokili bayeba ke toza ya ye ngai eloko na kosenga yo ndeko na ngai oza ndeko na nga vraiment nakoma na problème munene eza mbongo ebele nakokotika yango kai kendaka bongo te ezalaki mbongo ya bato bapesi mpo tosala chaîne en tout cas eloko nga na kosenga basilom soko komona message oyo naza na posa mbongo wana mpo na minito bato wana batomboka mabe badecharge nyonso eza awa nga naboya komema likambo na justice mpo ekobima ndenge nini paster amema paster na justice ndomoni ta o nyonso na vanda. Message du représentant légal de la communauté ACK, évêque Pascal Moukouna, à l'endroit de tous les fidèles et pasteurs de la communauté ACK. Objet: excommunion définitive de pasteur François Moutombo sous couvert ACK Kalembelembe. Vu les statuts qui régissent l'ensemble chrétien de Kinshasa, ACK en sigle, vu la récidivité de notre frère en ce qu'il a créé les ensembles parallèles à l'ACK sous le label du groupe d'intercession Babouki Bikeko, JBB en sigle, malgré les remarques lui faites plusieurs fois par les représentants légaux. En ces occasions, il a demandé pardon sans se repentir par la suite. Vu que pendant toutes ses absences au pays, pour des raisons de santé, il n'a pas pris soin que l'ACK Kalembelembe soit connecté à la communauté, quand même il a continué à la diriger à distance. Vu qu'à son retour du pays, il a manifesté sa gratitude envers tout le monde, sauf envers son père spirituel, et l'ACK n'a cessé d'intercéder pour sa guérison. Ayant constaté son indifférence totale, entre autres son refus de communiquer avec l'ACK, par la même occasion, je déclare que la communauté ACK ne lui réclamera rien du patrimoine de l'Église qu'il a dirigé pendant toutes les années. Que Dieu seul reste juge. Fait à Kinshasa le 21 août 2022 avec Pascal Moukouna et représentant légal de la communauté ACK. Je vous remercie.